Benga biso ata dans 10 minutes opposé Mutuna Nao parce que Major Aza Penza chaud alobi lelo Penza il faut aloba parce que ba politicien ba opposant bazali ko sakana mboka. Donc merci et à tout à l'heure. D'accord. Donc bino bomoni bato babani déjà kokota. Donc bo benga bo zalate ke o ba yebsaki biso to rataki émission bo benga bino moko bo koti bo bengi. Donc, vous êtes vraiment en direct na Paris à 14h, na États-Unis, na Amérique, à 8h du matin pour Bazolanda biso partout. Na Kisasa pe zali 14h parce que n'ebsegi bino que le mola Zakari Baba Sopé à côté ce qui peut Zakari posant na likambaro loba au lobby kaka. Donc, zali émission pour na batu nyoso tout. Donc, to tchi loyembo boebi awa na rendez-vous avec les patriotes. To tchaka Baloyembo oyo et lobelaka makambo mboka ezali ya artiste musicien engagé tozali kocha loyembo ya Olivier Chimanga oyo ayembaki pe azali toujours koyemba to pesi mbota isika azali kombo ya loyembo to lembi ye akendata to lembi. Pour commencer en beauté le mois de novembre, c'est samedi 3, je reçois dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote, un invité, pas des moindres, car il s'agit d'un ancien major de la force armée zaïroise au nom de Vundoawe. Major Vundoawe fut directeur de renseignement de la garde civile. Major Vundoawe Akozala, invité Nanga ce samedi 3 novembre 2018 de 14h à 16h sur la MNG Radio. Émission Nabino Oyoboyebi, rendez-vous avec le Patriote. Ngai Major Vundoawe, ici Ndege César et non, Akozala, invité Naye samedi à 14h na radio. Pour Naturo de Lamboka na biso, pour Makambo les Kalamboka na biso lelo. Akanisi biso tout Congolais, au moins tous à la base aveugle, pour tout ébattre que élection, et pour ça les matin dans 5 mois et puis ils à l'opposition. Ils à la partie à pouvoir, la Kanisi Bazako se carisale, pour aller en bon na bango, et si à peu près Bazali na yangote. Yango na ifoto loba, biso tout ça là qui n'a boka, to ébattre ndenge modèle et opposition wana. Babadai ko sala ngo badakala ça fait 40 ans, ils n'ont pas souci en boka ni à peu près. Émission Rendez-vous avec le Patriote, Ezali téléphone ouvert. Donc, bo hésitez, bo benga pour vous poser ma question à Bino. Na Major Vundoawe, ex-phase, directeur de renseignement de la garde civile à Bozalawana, à Lobi, à Zali. Na makambu ebele, ya kolobaye, ayebi ba renseignement, ya batu ebele, oyo bazo poser ba candidature présidentielle à Kobimisa Nyoso parce que trop c'est trop, à Lembi, Yazali. Soldats à Koloba Makambunyo, surtout il faut aloba pour éveiller conscience il y a peuple congolais. Congolais surtout où ya lingi atuna mutuna na kozala direct na César Ngadi na émission na samedi. Mutuna nyonso kozala bienvenue. Na kanisi oyo mutapu tri mutuna na malamu to ko répondre pe na malamu. Pour na poser ba question na bino bo benga na téléphone 01 64 38 54 68 pena WhatsApp na 07 53 36 38 09. Yango wana boka ezali ya biso eza l'opposition eza la majorité il faut bango to virer bango bongo mboka ya sima to tala Congo ko ya sima banali bakoza soki ba Congolais ya malonga bazali to banda deuxième opposition o to ko s'opposer nana opposition ya lelo na pouvoir. Rendez-vous Ezali samedi 3 novembre 2018 de 14h à 16h sur la MNG Radio. Merci Moyembi Monene, musicien engagé Olivier Chimanga na loyembo oyo oyembeli biso na kanisi batunyo surtout balandi biso partout dans le monde avec Nabo Kebi nyo surtout
ba bengi biso donc bazolanda biso partout dans le monde nakanisi tokocha mutu aza na téléphone na attente na ndengi na yebisaki kabino Major Vundwawe aye kokoma a koti déjà na plateau nakanisi bato bazolanda biso na live na mur ya Facebook ba moni arrivé na ye na kati ya plateau donc mutu oyo azali ko benga biso na téléphone nakanisi azali kolanda biso a pesa biso ka moi quelques minutes a rappeler biso pour a poser question na ye le temps Major a pesa batu mbote et puis à ça la analyse na ye donc to permettre na nous a pe mamuke mon Major mbote ndeko César et le belina yo mon Major so na yoki penza na zo kaneti donc ba soldat auto zaki na bango akala ya DSPO ya mobutu soko monier donc ba rwandais bazako banga mesiko ba soldat mingongo e komaneti donc ba niawo neti soki nini donc munguna mpo abanga ye ezalité donc mon Major aux en forme quand même. Très en forme. Ok. Malgré moi radar et bêtis mais na komi quand même. Ok donc pour la moi retard. Na yebi ke to sala émission na yo na radio Mbala Liboso ozalaka vraiment ponctuel. Donc na monekta on a ye directeur à radio Joseph Poulou la bangi alobi mendenge ni ngabi mais non gange mboza calme. Donc vundo aza sodam piko donc aza sodam mobutu donc ye azalaka déjà discipline militaire ezana kati ya nzoto na ye monsieur Major Vuda yo mo moni ndenge batu déjà bazolinga ko contact déjà babenga to longola ta mutu yo hein tozo mutuna na ye o répondre en osima. Allô. Oui, bonjour Ah, yom to benga kingai bon moi na zele sa yo lisusu mais mutuna na yo ko opposer mais mon Major a ko répondre yo ce qui a si analyse na ye ya mboka donc poser mutuna na yo pesa kombo na yo et siko zali pour opposer mutuna na yo. Merci ngai comme na maître Corée Masamba azali jidoka club Salongo ya Mbinza zone jidoka club Salongo ya Mbinza zone azali combattant na bundela pe mboka lobi na ndenge mission na otiti na bagi le lofo mana na direct na bilona tuna ba question na ngaveza très pour ngai ils appellent pour la mboka. En tout cas, Osali Malam. C'est important. Osali Malam, il faut boyer. Osala mutuna otuni yo moko donc il faut bateke. Bon, toza ko yoka yo, mon Major pas yoka yo. Bon, nana lo baboya. Na bibo ngai na yoka chaque jour tango émission les ala matala mo 5 minutes na sala otala mo chaque jour. Chaque jour na tala mo mo belé o effectivement to yoka ka mususu to no ibati ozo fungula biso ozo yebisa biso mo belé en tout cas bravo déjà. Pour na déjà le kozo sala wana ezali na intérêt na ote parce que ngai déjà o ezala na majorité ezala no yomo na club wana. Merci beaucoup. Yomo na déjà parce que biso liboso de ba ko sele collabo. Ozo collabo surtout ngai nga za mwana mbinzo zone to ba bien. So mo nga boy bangai. Donc yo cité bodo na kuta centre serré militaire national banzube. Donc mais zana donc itoro oza collabo mais ndenge ozo sala ba vidéo ozo loba net ngai funyo ma webele penga pe na sima na ona funyo su batu bele suma makamamoka ozo le kalamoka donc koto déjà bravo bon pour la major wana oya nini ya garde civil biso le pe ba soldat o to zala na mo liboso na Congo wana to ba vrai soldat ba garde civil wana ba na DSP Kanseta, Kanchach, tout ça, tous les cas militaires, comme Mousso, comme Mbutu, peut-être que je vais être un vrai soldat. Mais comment un soldat a dit sur les lots, on a compromis les lots, on dirait que le monde a un soldat, il va la tenir étiquette. Tout le monde a une étiquette parce que Mboka, depuis la zone Mboka, les lots, major, wana zolo, parce que non, les lots, on a Mboka, on a soldat solo. Soldat solo pendant tout le temps, Moutiki, Rwanda bakoti bavandi misango koti bien na sama belé lelo oya to lobito to benga na bango to ça ne se sala et comme bon on va trop tard mais ça déjà moi trop tard comment ba solo to zala ki na bango vraiment ningi wana bobi ke ezala ki bon so que ça trahison so que le même Mobutu là on sait pas bango solo da ba yebi mais tant déjà on est ba to fule porte ba kota parce que ba sebeta mena ngote et ça non guerre soloté et la guerre au kuta eza no guerre lukuta donc bakotaki na bango na pete nyonso tango baye komona ke eza no guerre lukuta bato wana baye baye pour infiltrer biso za mboka na biso pona nini depuis longtemps etaki ba soldat etaki mibali vraiment bazo ba décision de babunda basala ba récupérer mboka wana. Ok, merci beaucoup. Kombo lisusu nani?
Maître Corée Massamba. Oh, Maître Corée Massamba, donc merci beaucoup. Maître, Nandengo Lobby, Ezo Laksapenza, que Nengo Zo Lobela, Ozana Kanda Mboka, donc Ogoyoka, réponse Naomingi. Merci, hein, Maître Corée. Donc, mon major, Ndengi Toloba Kikaka, hein, donc, Tokobanda Nanu, Osala Nanu, analyse Nayo Yamakambu Yamboka, lecture Yamakambu Yamboka. Pour répondre ndeko na biso maître coréen après lecture na yo pour permettre bato ba comprendre lecture na yo ya mboka ezali ndenge nini mon major donc makambo nyonso tu ndenge ezoleka na mboka na ndenge makambo ezokende yo olobi nini pona mboka na biso omoni yo moko na yebisaki oke telefone lelo donc bato baza kozela yo makasi telefone eza kotoka mais tokotia bato en attente donc tozilisa ye kamwa mokie. Oui, allô? Oui, donc on entend nini pona za no direct bona mona bino bwe yo ayo kande bato so poser ba question puis non yo za internet wa no za internet na za internet na ngoli boso ya page na yo za ami nanga na Facebook ou pas? Tout ça mis na Facebook normalement. Bon, kota na page nangai, na page nangai à César Ngadi au moins na biso en live. Na pas déjà clip original. Donc Zilana partage en tout cas au moins na biso en live, hein. OK. OK, ça va. Ou bien au côté na MNG Radio, mngradio.com. OK, ça va. OK, ça va. OK, merci. Bon. Donc mon major, donc ça là analyse na yo na makambu oyo ndengi mboka ekomi lelo, donc lelo to komi siko tozo il a les 23 élections yo analyse na yo eza nini? Merci mingi ndeko César ndenge o invité ngai na kobandana ko pesa losako na bandeko nyonso oyo bazolanda biso mokili mobimba ndenge permettre eloko bozo sala d'abord félicitations na yo ndenge ozo permettre biso toloba na kati ya lolaka na yo ndenge nini mboka ezokende na kanisi bisima na pesa bato losako mboka na biso tokomi na danger wana ebandi lelo te danger wana ebandi ça fait au moins une trentaine d'années bitumbo eza na mboka na biso ezali bitumba ya mukete tozobunda na monde mobimba tozobunda na communauté internationale tozobunda na bato oyo basimbaka économie ya monde oyo bamoni ke po ba société na bango etambola matière première nyonso eza na mboka na biso. Alors soki biso toza mayele te tobundi na mayele te tokoperdre ngai na kamwaka bandeko ebele oyo balobaka ono Congo jamais divisible bakodivisaka yango te mais toyebaka biso tovandi na mboka na nga na yo na bandeko ebele mondele soki asi atie mokano na ye atie projet na ye un jour akorealize yango tango bayebi ke intérêt na bango eza na mboka na biso bakotikaka biso na kimia te bakotiela biso bakongolais ya mayele te oyo lelo akobloke baintérêt na bango yango wana omoni bitumbu tozobunda nakanisi na ngai na bino na yo omoni ke bapoliticien bazobunda me bakoki te bakokoka pe te parce que bapoliticien na biso je ne sais pas soki faut tosalela bango science po bakotaka na classe ya politique bayeba ke seke la politique ou soit tokotisa bango nayebi te soki na bapolytechnique po bayekola ndenge nini ya kosala nini nayebi te. Mon major na kati yote mais après to sala pe émission moko lelo pe na kanso ozongelango po ayo za soldat la kisaki batu technique nini toko sala peuple ko sala po ebenga na munguna te omoni lelo toza na peso kaka exemple tango nazolo ba politicien na lobaki na mukolo yo bengaki ngai yo invité ngai na yebisi yo na ba politicien oyo baza en place to bengi pouvoir na ba opposant bango tout bazo sala musala moko. Mon major na kati yote tolongola na mutu moko azobenga biso à partir Angola donc azobenga musika tolongola na lui. Allô?
Alors, nazobenga parti Angola te, nazobenga parti à Londres. Ah, parti à Londres, d'accord. Aux Alindés angolais. Ah, ok, ok, nazu sikoyo. Ok. Ok. Ok, problème, t'es pas tous en direct na radio, hein? Ok, ça va. Merci, hein? Ok. Merci beaucoup. Au revoir. Tuna kasi yango wana na chiyo poto yo kayo. Tuna mutuna na yo. Major Vundwawe. Voilà, Major Vundwawe mbote na mopesa pana yo. Ngai kombo na ngai Didier Tango, nazali ancien militaire ya Angola. Alors nataka nazali na question moko kaka na kusepa ya Major Vundwawe. Nalobi boye Major Vundwawe, eske yo fandi kuna ofandi na Europe na yebi me na nga tuna ofandi mingi na kati ya mboka wana voisin na biso. Eske na Congo wana bamibali baza te? Question na nga ya wana, eske bamibali baza te? Kaka wana na sukeli wana. Ok, ça va. À répondre, yo, assis analyse, nae, à répondre pour Batbazo Bengebele. Ok. Merci beaucoup, hein. Merci. Allez, au revoir. Mon major Monique. nayebi ke esalaka bato pasi esali biso bakongolais pasi. Alors, Zela va expliquer Zela. esalaka pasi na biso na ndenge ezali yango wana nalobaki ke opposition na pouvoir bazosala musala moko. Je crois pas que opposition wana lelo bazoyoka pasi oyo biso ngai na yo na bandeko oyo bazotuna mituna oyo peuple azomona. Je crois pas que bayebi yango te. Tous ces opposants bakendaka kuna po bakaresser bapesa bango mbongo bazwa mbongo basurvivre bacontinue vie na bango ndenge bazalaki nango e ndenge continue. Na kopose bino mutu na moko ba oyo batiaka mutu makasi na opposition baza wapi na prison ba oyo baza na prison pona nini ba oyo batikalaka te avant bakende na ba négociation tout basenga babimisa bango ce sont baza bandeko na biso ba congolais. C'est ça oyo Kabila même système oyo ezalaka basali boye pouvoir relié et pesinda mon opposition bazotika peuple nanzala bazotika mboka ezokufa bazotika bato bazokufa bapito eza te baklasse ezali te mpona bango susi eza te bana na bango baza na poto bazotanga bana na bango bazali awa mais peuple oyo aza kuna na 20 ans oyo tozala ngo lelo oyo Kabila père azwaki pouvoir na oyo mwana soki nalinga kotanga kombone mingi te aza na pouvoir 17 ans 18 ans lelo lekokoka kala te bana wana bakomi ba majeur bakomi population ya mboka na biso na mutu na bango eloko nini ezali lobi bakosala eloko nini. Et puis de deux tango oyo mutu aye na pouvoir ebandi lelo te mpona kota na mutu na oyo bandeko batuni te biso tu peuple congolais mutu ayambaki bato oyo bayaki te biso basoda tozalaki tosala nini parce que soda abundaka pamba te une partie ya mutuna ya ndeko oyo atunaki liboso coréen soda abundaka na peuple na ye. Soda abundaka na peuple na ye. Soda abundaka na peuple na ye. Tango yo peuple trahir militaire pour avant bato na bakota na frontière balekaki bamboka eza na république na biso te ata force ezalaki te mais lelo conséquence nango yango tozomona mutuna question toye kosala lelo na ye po tokutana po omoni congolais eloko ebomaka biso lolendo soki obengi congolais ndeko yaka tovanda tosala analyse mpona likama mboka na biso akotuna yo nani asali nini ye nani mais baoyo baprofesseur badocteur balicencié bato nyonso baza kuna oyo bazobetela Kabila maboko oyo batandi koleka Kabila mais bazofukama liboso ya Kabila ese classe wana mboka etangisaki bango eloko nini mboka bazongiseli mboka yango wana Congo ya lelo il faut biso
congolais surtout na yaki donc tozo solution préparer. ezali Solution lelo biso mon major mpona solution sikoyo za solution soldat nayebisaka yo liboso Ah. ezali soulèvement populaire Ok. soulèvement populaire wana révolution eza kutu soulèvement tobenga yango révolution mais sele bato oyo bakinois bayokaka oyo bakoki koyoka eza bato baza na opposition na kasi parti lokola UDPS mais technique eza nini parti bato ba- lokola MLC oui parti lokola bo palu akota na ye na pouvoir mais ces deux partis là soki bayebisi bato batemelemisi bato tobima po tobengana monguna kabila kosala 2 jours te mais ils ne veulent pas le faire bazolinga te parce que baliaka kuna mais baza obanga pe CPI namonaki Félix Tshisekedi meeting ngo asalaka na njili oui population oyo ezalaki wana soki babila bango tovanda awa une semaine tovanda une semaine kabila kokima zela na Ouais. zela oui Maître Coré, s'il vous plaît, mon major. oui nayoki réponse mini molobi mboka wana tala tokosanaka te bato wana bazali bangunia basala minduki mutu oyo asala minduki eza lokwa bacote d'ivoire te eza bamboka oyo baegypte te batunisie basali soulèvement populaire peuple atelemi nani président akimi non mpa na biso ezali wana ezali bana mboka na bana mboka soda otire na nzoto ya mutu te soda otire na nzoto ya mutu te wana oyo biso ezali baza baétranger baza na il s'en fout de peuple il s'en fout de nous baza lokola bangunia na biso toza lokola baadversaire na bango tant totelemi tobenga na bango totelema tosala marche pour marche soulèvement populaire bakotikila so tante bakobeta biso masasi parce soki bango babeti biso masasi biso tokwei tokufi bango baganye soki basali bongo te biso tobengeli bango mpona bango vie esili donc baza obligé fo basala eloko moko plus fort que nous batire alors ndenge eza wana à part ça soulèvement populaire est ce que basala bacongélateur na bandako po basala provision mpona balia 2 jours abi na ntongo allie na soir so azoyi alie mbangu na miso atikali na marche rien baza na provision te balia au jour po abimaki loteka mwa manga ateka mwa pilipili avant alia mon major tokosala makambo te oyo tozokanisa nde tomona mboka mosusu soulèvement populaire na congo ekosala soulèvement populaire non eza makambo ya masasi eza bino mibali basoldat oyo ya biso toyebaki oyo toyebaki basoldat na biso nyonso oyo kweya butu moi oyo mobutu anao banatiaka mayele na mpo ya bere vert so bere rouge na ngai tomonaka bino mo te boza wapi basoldat wana ti lelo tokomprendaka te juste ezalaka baetikete po tonongona wana na minduki banotambola so bajeep bamobelebele wana soulèvement populaire na mboka biso kosimba te moto mboka na président mboka aza dictateur aza étranger jamais tokobengane na marche tozala tala kote soulèvement populaire tobosana vuma ata sekedi yango balobi wana eza makanisi na yo papa nalobi ezali yoka na répondre au topo déjà okoti biso na débat olobi d'abord likambo ya basoda omoni nazo répondre opo okati lokolo oza na bon maître yoka réponse apozonga nsima merci bitumba ntango ebandaki nakanisi na 96 oyo eutaki na Kivu je crois que biso tout ezala na kati ya armée ezala la population civile mutu moko andimaka te ke bitumba wana ekokoma Kinshasa donc bominimizaki yango bomoni minimiser te toyebaki kaka ke ata wapi on pouvait le faire or na nsima ya bitumba wana ezalaki barwandais te ezalaki communauté internationale il y a eu des témoignages oyo bakonzi ya mboka mususu baambassadeur ya bamboka mususu baambassadeur ya mboka mususu ya minene ezalaki maître polanda biso kota na mngradio.com parce que tokokata ligne te tokotika ligne boyete on va s'en charger c'était un complot international po babengana Mobutu po Mobutu abandaki koempêche bango baexploite mbele na biso ndenge bazosala lelo. Ok, mon major, tolongola mutu moko abengi biso na Belgique, donc tokomaka na moni mon major yo peza renseignement muta renseignement aza kokoma ko sakana te. Allô? Troisième question. Allô, abengi wala ndeko pala ko yoka sokona na yoka bio na radio wapi? Donc kota aux internet. Allô? Ana zaina what? Ozali wapi donc kota na mngradio.com. mngradio.com.
Bon, azali koyoka yo, pose question na azali koyoka yo. Nali koyeba malamu toyebi te tozali na bato na mboka pena te baoyo babengi lokola te bakonzi bahomme d'etat lelo oyo bango basi babungisi badinite na bango personnalité éducation nyonso ekei jusqu'au niveau ya conscience na bango sika sikoyo totikali koyeba boye major ekomi eloko nini ya kosala sikasika oyo ozali komona ndenge kanwi mpona mboka wana ya Congo bandeko basili ko bambala babimisi makambo ndenge na ndenge mpona koyebisa mboka toyoka eloko nini te bakosala seko oyo mpo ya koloba bato wana bavandi na bango bongo calme lokola nde likambo moko ezali kosalema te tala bisika biso na mboka okenda likolo mpona ngambo ya Bunia na bakivu kuna nyonso tu makambo pilikili na mboka kuna oyoka ta likambo moko te na tanga biso tanga biso ezaka tango na babelge po tokotoko na mbula wana tozala bindoki pa ngai nakota boloko na mbala ngai moko oyo na mindai mpo azalaki mbala ya soda tozala koluka makambo ndenge na ndenge koluka kobimisa ndenge tosaka ndenge wana tina bakesi kobukanga bakesi wana ngai azali na ngambo na ngai kuna epai na biso kuna azali moto na ubangi na bomba yango te lokola ngai moko Ouais, papa kombo na onani, papa kombo na onani. ye moko ayebi yango kaka Ok, ça va, ok. Ok, ça va. Azo répondre yo, papa. Yo ka azo répondre yo. bongo lelo tina sika makala tina sika ni bala Ouais, loba. ndenge nini tokobimisa tumba oyo ndenge nini tokosala pote maso baya kolekani na tuni yo wana bana na mboka polisi ya koyo surtout epai na ngai loki na butu abengi bango tena koyoka polisi tobeyebisa ngai papa biso wa boye toyokaka eloko moko te o toyebi te tosala boni surtout biso abo tosali makambo te mpona kosala yango tosala bonisa ya koyo nayebi nayebi te lobi major akoloba ongai na koyoka epai na ye nakobeka mpona boka ebele na mboka boka yango malamu bongo nate ba major bilo boya tena bato pe lokola moi to boka moi libanga moko be ku ata kola ya kate ba na ngai boni boye uti la boka be boye réaction moko te na yo ke mi ko mi leki ba kangi bato kuna na nyanga bokuna ikolo bachoko tuko mwambe mais par exemple je ba bakela bongo ba bakela par les pas ya l'état pays c'est ça de biso ba toba action donc ma wa ba na ngana libi kolera na tu kaye boni boye bato tuko mo bakani ba boka ta moko te ba éviter toze kwenda bato yango ata yoko moko te bongo mwana ke pai mojipe oyebi te infiltration oyo ebanda kala te surtout yo ambaso na ntango wana ozalaka wana mwana na ngai ozalaka kolengela mpenzela kokani Ok, papa. Papa. Yo po bato baze ebele bazobenga papa ba répondre yo parce que bato baze ebele baza na ligne. Ok, ça va. Ok, papa, donc bazo répondre. Merci mingi papa, merci na yoki mongongo na yo. Mais na kanisi omoni ndenge na lobaki liboso tozo bundana complot moko international. Lelo oyo na kanisi biso baye toza libanda. Eza mwa pasi. Lelo soki tolobi toke na bitumba ya masasi ya basoda ekomi pasi lelo po na mboka na biso. Boyebi bien ke mabundeli na mboka oyo
ezalaka mituya mingi. Et puis biso moko lokola ngai vundo awe na koloba teke na longwe na bandi rébellion na zwa batuto kende et comme il est difficile na mboka na biso comme mutu moko parce que un kosomba mandoki to kosomba kaka epa ya bato oyo na yebisi bino ke bazo bunduka mboka ba kwesa mboka na biso. Et puis bitumba ezalaka mutuya mingi parce que pour sala yango il faut yeba po yebi mukolo ko banda mais oyebi mukolo ekosila te. Soda bato ebele bakanisaka soda aza kaka telemi boya wi na ke bitumba te. Soda pe azalaka na tactique na ye, soda aza pe na eloko nini na kobanda ndenge nini. Et puis lelo ndenge na bi communauté internationale nde bazo comploter contre mboka na biso pona ba intérêt na biso. Soko za libanda poke na mboka na yo il faut nyata mboka moko eza pembeni po yo kota na mboka na yo. Mais mboka wala nyonso tout lelo bazali banguna na biso. Et puis tango yo zo kende kuna oza na renseignement baza na renseignement oyebe loko nini bazo zelate oza na confiance na bango à 100% te. Faut pas pesa bino nzela bokota o babenga on armée base arrière base des alliés lokola ba pesi bino esika moko. OK, mon major tolongola na parce que téléphone est comme ça tere tolongola na mutu azo benga biso aza fidèle na biso abenga biso apacha bora waza banga azo benga biso na Hollande a tuna mituna na ye après toko répondre. Allô? Allô? Oui, apacha bora. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour aussi, mon major. Bonjour. Ouais. Alors, naïe-moi retard pour tous aller en deuil. Yangwana. Sinon, t'es dans la mitou, nous pensons belé na bombe la qui a kafu. Na bandi. Lelo, ndenge ye. Oye, pour na koyebisa biso nini, oyo na muto yokate, oyo ya sika. Po obetela biso penza mbela oyo ekosepelisa to ekopesa esengo na bana ya mboka po parce que soki totali malamu à partir ya bino kozanga boyokani na bino na mboka vous n'avez pas su gérer que banguna bakokotela biso bakotela biso bakofiltre biso e mboka ndenge ekomi lelo. Deuxième question. Papa Ngwela asengaka pardon na oyo ndenge asalaka ndenge bosalaka yo mpe lelo okosenga pardon mpe yango elongo mpo te réconciliation esala malamu na bana ya Kongo mpo bana ya Kongo nzo batikala na kanda na bino ya suka lelo mpenza soki okoki koyanola biso Général Mayele akufaka na nini nani abomaka ye e moto abomaka ye azali wapi sikoyo yo ati mosaïque de question sikoyo yo ndenge ozali boye lutu na yo aza kotravaille na Kinshasa na régime wana relation na bino ezalaka ndenge nini eke ndenge bokoloba bokosikola mboka ntango wana ye lokola katisi na ngambo mosusu aza kosala kuna donc ye mpe akozwa mpe mbano na ye to nini. Merci na bandi kaka wana na kozongela osima. OK. Merci beaucoup. Donc, Azali habitué na biso à kotata na ba mituna makasa ebeki yo yawa a préparer ba mituna na. Si salal ba mitu bon na moni des alaki to sala exposé to débat na ba question na ye na ba suka msusu question ezalaki ndenge na bande ko répondre na ko limbola papa alobaki liboso ke bitumba oyo tozali na bitumba ya communauté internationale bitumba po okota na bitumba
mpona biso bato toza libanda ezali pasi parce que lelo bamboka oyo ezali nzinga na biso oyo akopesa yo autorisation permission oyo nyata mabele na ye obanda bitumba ekozala te. Et puis boyebake bitumba oyo bayaki nango na 96 ti na 97 oui bayebaki mpona nini babandaki yango na Kivu. Je crois que biso tous oyo tozonga na nsima même le fait président Abiyarimana liwa na ye ewutaki parce que bayebaki ke soki Abiyarimana aza na pouvoir il pouvait pas atteindre Mobutu to banda na kolongola Abiyarimana to pesa fe vert kuna po ete ndenge makambo wana ekosalema ntango bozo loba likambo ya basoda oyo akala nakoyebisa bino eloko moko soda bopesaka foti kaka na soda aza na responsabilité moko te na makambo oyo elekaki na mboka na biso. Je m'excuse bokanisa te ke soda aboyaki kobunda ube soda abundaki te parce que bapesaki ye makoki. Bitumba wana ezalaki na baphase ebele ndenge nalobaki na bino ke ezalaki d'abord une communauté internationale se comploter contre Congo. Donc tokanisa bato bakanisaki se comploter contre Mobutu. Or se complotaki contre Congo pona intérêt baya koyiba biloko oyo Mobutu abande ko protéger yango depuis longtemps. Na lobi likambo ya président Abiyarimana babomaki na mboka na ye pona yebisa bino force ya ba armée oyo tozalaka na yango na ndenge mission oyo tozalaka nango. Abiyarimana kufaki vers 16h na 19h ebembene ezalaki na Kivu. La soda ya commando ya forces armées zaïroises mutbagene ko récupérer corps na ye. Missile oyo betaka avion na ye made in France. Na mona posona yango. Donc soda azali moto lokola yo aza na molimo aza na famille aza na mwasi na bana. Je crois que boyebaki eta oyo basoda bakomaki nango te. Soki na yebisi bino ke basoda babande kosomba teni na bango tango musu kosomba okondima te. Mais mbongo nini oyo bapesaki soda po akende kobunda atika famille na ye na nzala akende kobunda. Tozala ba droit tozalaki pe na ba devoir. Mais tango zolo banangai droit na ngai o respecter te devoir na nga na remplir yango mutu moko te. Mais nakoyebisa bino eloko moko ba oyo bakondima bandima ba oyo bakoboya bomoni armée na biso ngai na lobaka c'était une armée où il y a forces armées zaïroises, c'est parmi les armées les plus disciplinées du monde. Aux conditions oyo soldats zalaki nango bokoyeba te. Moi ma dernière fonction avant Kabila kota j'étais commandant centre d'instruction. Tant on a dans 1500 ma kili nazo boko la bango et que boko sala 3 jours biloko akolia ezalite yo commandant na place wana ko sala nini faut beta mutu tant musu soko bimisa oluki obeti mutu mboko noko pusi opesi. Mais tant mboka politique ya mboka eza malamu te armée et kota molaka malamu mukolo moko te. Nyonso eza même football. Pour les autres ko sala ndenge nini football ya mboka na biso soki économie ya mboka eza malamu te ko tambola te. Nakoyebisa bino lisusu eloko moko si je nayaki mpona loba plus mpona opposition mais tosilisi nanu te bozozwanga na mituna tozali awa mambo je crois que lobi bino nyonso tu boyebi terme oyo ezalaki kolobama na opposition ezala Tshisekedi Etienne ezala banani lelo na tunaka bato lokola baolenga koi lobi bande koloba armée du peuple et armée ya pouvoir lelo toza na armée nini na yoka olenga koi mukolo moko te a dénoncé que armée toza nango lelo ba étranger baza na kati ebele na yo kati Tshisekedi te akufi baloba ke armée otoza nango lelo ba étranger baza na kati. Je crois bato wana tango bakotaki na pouvoir tango musée ayaki na bango o bengi Laurent Désiré Kabila le chef d'état-major armée na biso oyo batiaki ya FARDC ye wana za lelo vice-président ou ministre de la défense na Rwanda. Mais bokolo balangai ke bato bakoti 17 ans 20 ans na mboka na biso ba créer système na bango ya sécurité pour ba détruire armée pour ba détruire moyens yon surtout ya sécurité ya mboka tokosala ndenge nini poto benga na bango. Si ce n'est pas politique
si ce n'est pas révolution, c'est très difficile. Pour d'abord, un soldat pour Kenda, il faut la sécurité, la protection, la bateau, bazali libanda. Au moins, bateau, bazana kat, ba militaire, bazana kat, ils peuvent faire quelque chose. Mais n'enge bayebi ke bako sala quelque chose, bazo surveiller bango. Les loto benga ka baningo bazanga baka moyen te pour son asali bolazo banga, bako mona ngai bako sala boy. Mais qu'est-ce que vous linga? Les lots responsabilité à makambo kana biso, c'est plus politique que militaire. Po soldat ko kende bitumba te, biloko akoli ezali te, abunda 2 jours azali moto te. Namonaki ba pechoyo ya Jean-Pierre Bemba. Tango babunda kati 48 heures ravitaillement ezalaki te, basalaki nini? Ba décroché. Or soki bazalaki na suivi que ravitaillement ezala, ou soit bazali na mukonzo alingaki babengana Kabila mbele babengana ki. Bomonaki yango na Kinshasa, ezalaki na 2005 ou 2000 avant Jean-Pierre Akim. Bah, ils ont tenu. Boyoka ki yango bomoni ke ba kotiti ba komi ba cercle ba koti gombe tout ba botoli tout. Mais na sema na bango ravitaillement ezate. Ba ko beta masasi na monoko. Soki bazala munition te, soki bazala biloko kolia te. Akobunda ndenge ni. Ata awa to vanda ka OK musala banda tongo ti to vanda poto sala ko sala olie. Vous ne croyez pas que un soldat ko sala miracle moko sans les moyens pour gagner bitumba? Aucun. Donc ndenge na yaki, je crois que mituna na bino oyo une partie belé botuna ki bozo kende na ko répondre na sima ndeko apacha ba question na ye na tamete, mais na kaisi papo ya tuna ki na question ya liboso ndenge na lobaki tout le monde na etango na biso boyinaki ba soda po bomona ki condition ya soda ezalaki difficile, soda azalaki susu na kante, soda azalaki susu na ndaku te, soda azalaki susu na bilamba ya kolata te. Tout ça c'était faute ya gouvernement ou politique. Mais tango bitumbeye yo kotinda soda ke ndoko bunda akobunda ndenge nini? Et puis de deux bato wana ona ebisi bino communauté internationale botika bobunda te mo butwa ken. Je crois que ba konjo bazalaki mieux placé oyo bazalaki liboso où ils pouvaient défendre. Ce n'est pas na niveau na biso. Parce que hiérarchie, vous montrez que hiérarchie est à tomber yango moko. Okobima yo muto zala batuna sima ozana le côté okosala nini? Question ya mboka la biso lelo, eza plus politique to yaki to loba pona ba politicien oyo lelo ba zo qui peut peuple te, bazo qui peut poche na bango, et puis au moins bateau nyonso baza en opposition. Tous ces garçons, ces amis là, ce sont des gens oyo ba koli na kati ya aisance. Oyo bazalaki na ba paramba mo pa mbongo bango nyonso tout mutu lokola mwana Tshisekedi. Amona n'est pas cité soko tuniye mutu avanda na bumbu. Vina ye, est-ce ayebi? Non. Otuni Jean-Pierre Bemba mutu avanda kana na malweka na Kingasani. Est-ce ayebi ndenga vivaka? Non. Donc lingolo banini. Et lingolo baké, il ne pense pas na population, il ne pense pas na mboka baza ko penser na ba poche na bango. Luka omo na bango awa soki ba koyamba yo. Lelo likambo tozala ngo na mboka oyo, il faut biso moko tobosa na bango. Mutu moko atunaki mutuna alobi réponse ezani. Nakanisi César tokozala nayo tozala mwa baninga tozo banda. Ezala lo bitumba te po bilo bozo kanisa to nazo préparer bitumba te, tozo préparer bitumba te, tozo préparer sur le plan politique. Nous allons organiser une conférence entre les Congolais ici en Europe. Biso tout ba Congolais, ozala mutuna, ozala nini yaka la conférence wana parce que loko msusu tolinga ko se sacrifier te biso ba Congolais. Il faut des sacrifices pour te sauver mboka. France oyo ba botola ka ngote. Belgique ba botola ka yango. Soki ba ebiso tango bitumba ya France awa balobaka nini ozo aliki moko bolie 3 personnes. Jour 2 jours pe bozeli susu. Bah c'est sacrifier ti ba récupérer mboka na biso. Lelo il faut to se sacrifier biso tout ba Congolais. To lo baka kaka na otuni mutuna te poto zo ya noter. Toko ça la conférence wana awa. Soki o sala ka oyebi ke ozana nini te, nous avons les moyens. Biso ba to na poto toko bimisa conférence awa to sala ngo soit na Bruxelles soit na Paris. Bato ba ko participer. Bakoya to tsali qu'est-ce qui to sala nini pona mboka na biso.
nakanisi lelo soki tobimisi likambo bakoyeba peke bakongolais oyo baza batomboki ole tobandaki bacombattant tobandaki banini tu tokoki te toéchoué faut tokende sur le plan stratégique po soki tosali conférence bamoni 2000 congolais 3000 congolais 500 congolais bovandi bosali 3 jours na Bruxelles ou na Paris bobengisi bamédia na bango bosololi na bango tolingi mboka na biso ekende bo bakosi biso bazokosa biso élection moni congolais tozwaka na émotion. Non, un homme ne peut pas agir par l'émotion. Baébisio, mundele, tant on a rien expliqué, basali ni, ba moni ke bazo ken l'élection. Ce qui va faire l'élection te peuple la tomboka, ba tali mo ba congolais ba bi to bimisa Jean-Pierre Bemba. Ba bimisi ebo, beti maboko wa bo sepeli, ba ngo kuna bazo sala stratégie na bango. Jean-Pierre Bemba ke kuna ba disqualifier. Bo vandi le congolais, souci na bino, ole ba boya élection ba opposant, bazo boya machine à voter. Est-ce que Congo ndenge ezali? Congo wana penza bomoni. Est-ce que vraiment beaucoup ça l'élection? Toyebite nana ko voter. Congolais identité ya congolais le rezanine. Po baye ba koza congolais. Batu bazana ba carte d'identité te. Nous parlons que de ça. Comment mboka mobimba batu bazana carte d'identité te. Mais ce qui élection ezate ndenge toyoki lelo batu katumbi pe baza pour babi que ce que l'élection ezate donc eko bénéficier na mutu azana pouvoir arotikala. Non mais c'est ça, il a fallu pas boya dès le début parce que bango bandolo ba non, d'abord un azala candidate. Pour na bango c'est ça. Or fallait pas le baquer. Mandat na ici en 2016 atika, est-ce que nous sommes incapables de ça que la transition sans que mutu azana pouvoir? C'est parce que balingité, c'est ça l'opposition, opposant balingité, ils n'ont pas fait. Le 31 décembre 2016, balobaki on notre retard na butu wana no mebuta continuer. On a yé azo continuer. Ce qui élection ezate ko profiter na yé, mais ce qui baboya qui dès le début. Mais si ko biso na conférence on a to boya parce que on peut pas faire une élection dans un pays comme le nôtre. Mais biso na conférence on a libanda conférence to ça na libanda. Ça yango, makambo boko bimisa kuna ba congolais nde boko pesa ngona batoyo oyo ba pesa que peuple congolais lo biboui. Parce que tout ça nous avons les droits. Nous avons le droit à droit civique. Nous avons les droits civiques. Oui, tous les Congolais. Les gens qui est-ce que nous ne sommes pas les Congolais? Ouais, Zilamet, oui. Oui, Loba Moukepoa Azo répondre. Oui, Loba, mais Zala, bref, Mouké. La vie pour une élection, nous avons major auto Lobana. Moi, major auto Lobana, alors, franchement, et le allô? Oui. Yolanda Bisso na téléphone. Quitte ça son internet, passer décalage. Ok. La Bible, moi, ma soeur, le Biwana, et ça, Moutouya. Allô? Ouais, donc, et là, moi, ma soeur, moi, les bosses, et Moutouya. La Bible, est-ce que moi, Canabiso, tout ça, l'opposant, sur le Lukuta. Ndenge sana batinyo swana ba na tseke diwana ba binde bala lanzala te ba binde ba kene ko classe na kolongolo te ba binde ba benga na ba na mine pour minerval te donc moi dans la société peuple ezate en plus au mona wapi ba bino za opposant ba ninga na bino opposant ba tele ni pona likambo boye ba zuba kangi bango ba si ba na prison et bino ozo de l'autre côté bozo lo pour que l'élection bongo ba o ba zawana pourquoi ici ba monter avant que pour cette élection? Après c'est l'élection, nous avons une élection. Nous avons besoin de massage. Est-ce que vous pouvez pouvoir avoir une élection que voilà la police, mais pouvoir? Ok, ça va Azo répondre. Hein? Merci, maître. Merci, maître. Je crois que ceux qui biso banso to boyi, ceux qui to boyaki, ceux qui bango ba boyaki, mbelelelo to komine siko to comité. Parce que bazali esika la bangonga na ye na lobaka toujours na lobaki omoni na 2015 na zala ndeko moko tozala mboka moko a utaki mkolo ba ezaki le 21 le 22 janvier o mobule bien na tsasa babomi bato ba organisateur o ya manifestation wana bato bakufi après 2 jours 3 jours bango tout babimaki bakenda ipoto bazala kia ba keti États-Unis ba kekuna bazozonga na kutani na moko na kotanga kombo na ete toke ko sola na ye alors biso to sala opposition te poto longola Kabila to sala opposition poto zo glissement ou soit to sala transition. Est-ce que
un opposant mokolo yango nazongaka nalala te nalobaka yango toujours nalali te nabengi ndeko tozalaki na ye nga beso yoki likambo moto nalobi abinga mpe nazolala te ezali ba 23h tosoloyi na ye ba 3h du matin nabengi ndeko wana autaki Londres na hotel azalaki abinga mpe nazwi pongi te. Donc c'est quelque chose soki tolingaki toloba ebandi lelo te ezala ba Tshisekedi il vive boyoka esika Tshisekedi asala mosala mais azo vivre na aisance azo vivre na mbongo na butu mbongo. Pourquoi tango basalaki union sacrée bato bazalaki mbongo ezoyita wapi? mbongo euta na l'état gouvernement. Bon nayebi te le président de la République pouvait lui donner l'argent soki akabeli ye mais soki ekomi régulièrement chaque mois. Tolongola na moto aza na ligne. Allô? Oui, pardon, Olivier Sanga. Oui, tozoka yo kombo na yo et puis poser question na yo ba répondre après. Ah, d'accord. Comment on a José Senga? José Atena. Parce que émission vous ça la montagne pour intervenir en fait. Mais oui, ezali ndengo na ko intervenir aux en direct là. Ala mboka ni. Ah, Ozana pas ozana mboka nini? on va à Paris en fait. Oui, on peut intervenir, c'est le but. Ok, d'accord. Ok, merci. Question à mener ok. Donc tout nous rappelez-nous tout de suite alors. Ok, et le baba qui a publicité, ça téléphone ouvert. Ok, à tout à l'heure. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Ok. Ah, tu connais mon major, ça m'a comme mutu ya mon major. Yo za soldat, yo za civilité. Donc il faut toujours solution to benga na munguna. Na lobaki ke responsabilité ya ba soda balongola yango na oyo nyonso tu eleki na mboka na biso. Tango babande koloba ke na peuple na biso, je crois que boyembelaka bango nzembo tango bakotaka na Kinshasa biso tout tozalaki tozomona. Boyambi bapaya, boyambi ba étranger. Tango peuple na lobaki ke soda bundaka na peuple na ye. Tango boyambaki bango, bongo ba sodo bomonaki ke ils étaient vos adversaires na bino. Tovande bitumba ezalaki ya biso te. Bitumba ezalaki ya biso te, bitumba ezalaki ya bato tozobunda na bango tokoki te. Mboka moko te na mokilo oyo ezala États-Unis ezala France. Nanu mboka moko abunda ye moko zate. Il y a toujours su ya bitumba coalition bakei. États-Unis po kende na suka na bush na kasi bazali na coalition na ba Angleterre na ba Australie ba mboka msusu France mutaboya ki kokende. Ndenge na lobi ke Congo lelo toza isolé toza biso moko lelo sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan osotezoyoka atato leli. Parce que politique ya lelo ya monde eza ndenge ezalaka te. Na lobaki tozo bundana ba multimilliardaire. Bato bazo yiba na Kivu, bazo yiba ba coltan, baza banani tout. Tango président bazui décision na ONU ou bien na Union européenne non tout ça la pour na Congo, ba biso ki bo sali kuna, bo pesi vrai congolais. Ba chômeur ba kokota na mboko ba société na biso ko kangama. Yo kanti ba président wana ba koyebisa bino? Non. Na ko pesa bino exemple moko pona amnani o journaliste saoudien o ba bomina na Turquie na ba saoudien. Ministre ya économie ba boya ki ba kende na salon o ya kuna eza ya ba industrie o eza na Arabie Saoudite. Mais tant au PDG ya Total amoni que intérêt à société na kati. Esa yo ki makambo l'état lobi. Yo ki va sanctionner. OK? C'est ça. Tozo bunda na ba multimilliardaire. Yango na labi c'est le loko zo kende to bunda na mayele. Conférence moko ezala soki 3000 Congolais to bimi to décision. To biso tout après conférence wana to bimisi mokano moko ki to lingi mboka la biso ezala boete nde ba koyoka bino. Potango ba kende ba politique ça ba kende na butu ba tombongo ba koteli ba. Na ko pesa bino exemple. Lelo tozolo ba organisation ya francophonie. Est-ce que Rwanda va le français lelo? Non. Kagame qui demande Kagame azo senga na anglais na kati ya francophonie que ba pe sa présidence na Rwanda mais ba pe sa présidence. Ça vous fait pas quelque chose? Na biso na ba Rwanda ba nani baza ebele na France. Ba lo ba français ebele. Biso? Ah. Yango wana tolobi ke bitumbo toza nango bato bazeli bo kanisi to ya koloba ata soki toni to préparer bitumba bayaka koloba ngo na télévision te. Bitumba ezalaka surprise. Tozo lukande ke biso tokuta mo bandeko bazali tokosala tokomeka conférence ata toza 300. Mais tout ça les marque voix mo keza officiel. Comment ba kolongola biso ba congolais ba loba na bino boko tana politique parce que toza libanda. Ok, oui. Allô? Oui, Nazolanda Ngote en direct, il faut que ça nini pour na kolanda en direct, je connais pas. Donc
landa biso kota na site mngradio.com. 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 Ok, merci. Ok. Oui, donc mituna musupeza lakini ubetope matocha le ayo soda mpiko to bandaki te nalandaki ndeko oyo tolobi makambo batunaki ba vrai militaire mpona guerre yango na répondre mais nalandi ndeko moko atuni alobi nangaka infiltration bato bakoti na mboka na biso eza lisusu infiltration te bakotaki officiellement ntango nalobi ke chef d'état major oyo lelo James Kabarebe azalaki epa na biso nani atiaki ye chef d'état major musée. Mais lelo même soki to récupérer mboka c'est abiso eloko tozobunda to récupérer mboka bino bokanisi Kabila nenga kotaki na mboka wana aza lelo président banda mokolo kotama président ayebi ke eza mboka na ye te est-ce akotiela bino sécurité ya malamu non est-ce que bato oyo baza na kati kuna oyo bazosala na ye eloko nini basali mpo lelo tomoni arécupérer bato nyonso tu ya sécurité ya kala bamokolo banani baza kuna mpola nini atie bango nde batraître bazoboma biso ba ministre oyo bazalaka wana soko otali na gouvernement combien de ministres congolais rwandais bazalaka majorité eza bacongolais baservice ya sécurité nyonso tu lelo congolais okende aéroport na passeport na va bakende bazwi yango na immigration okoloba nangaki na immigration barwandais baza ce sont les congolais mais alors ce sont des gens oyo biso tolanda bango te il faut s'organiser tosala eloko nini tokosala soit les politiciens, mais les politiciens là, ils sont là même. Bazan nenge moko na Kabila. Il faut qu'on vire, qu'on sale loko moko sur le coup la bazolo baketo ko ka révolution te. Alors, na ko éviter. Pour bato ba ko yebisa bato ba révolution et ça bato départ. Na bi soka MLC na IDPS. Donc bango muto bako tinda bato akitana. Bato to mona ka babimaka na kisa pona bango. Est-ce que lo bateke non to boye sili pour ceux qui ba boya ki élection belle élection n'est pas limitée. Ceux qui ba boya ka le 31 décembre 2016 que tu bois une belle ici là. Mais le 23 il collègue ndenge donc le 23 après sikoyo il collègue opposition et c'est vous assure président en Afrique nous organisé à pays tout africain gouvernement a organisé élection bongo muto a gagné je crois pour bango bazo que élection bango bazo que ne pas bayebi tango ba ko gagner te ou soit te so que ça limite ba bito que na transition li sous quelques années pour te préparer ba élection et loko bazo luka yango là. Est-ce que tout il y a 1 mois et demi n'est pas bon boyo qui attaque candidat on ça la propagande est-ce que ça la propagande Barbie ko banda so semaine prochaine 1 mois de propagande attends en France c'est ça les magasins on attend France o mama kamuyo surtout za pembe ce sont des arrangements oh bango ba si ba s'arranger ba yebi ndenge nini ba ko sala pourtant on va ça élection to ba to sala nini moko ba banda ki Jean-Pierre banda ka rébellion mutu akenda na rébellion oyo azali na chance ya kobenga na Kabila ezali Jean-Pierre. Pourquoi sukaki na Guado bakende négocier na Sun City soki balingai basauver Congo? Il avait les moyens parce qu'à cette époque il avait les moyens, il avait des militaires oyo bozolo ba ex-face bazalaki ebele oyo bo pourquoi bandimai bakende kosangana lelo tous ces militaires oyo batiaka bango na bafonction bazalaka su te omoni carrière ndenge ebebeli bato mutu moko abebisi carrière ya bato nyonso tu parce que bamonaki atalaki intérêt na bango intérêt na ye soko azalaki na intérêt ya Congo alingaka ndimatera azala vice-président comment bakende tia 4 vice-présidents c'est là où les choses ont écouffé mais bato wana batika lelo 18 ans 20 ans lelo na pouvoir vous croyez que ils vont laisser facilement ndenge ndeko autolo non nalandaki ndeko wana afingaki bapolisi po tolandaka kaka ona ndeko wana angolais nani afingi biso mais il y a des choses oyo alobaki vérité nous n'avons pas de politiciens malgré ye mutu soki mutu azolo soki mutu afingi yo il faut yeba d'abord eloko afingi yo akosala mpe repro kanda eleki alingi yo mingi mais abi likambo moko mpe mais yo nde fo osala analyse oyeba likambo mutu afingi nga wana eza ya solo ese nazalaka na défaut wana alobi na biso tozala bapoliticien te il avait raison. Ok, mon major, tout le monde a mutu aza na ligne. Allô? Oui, allô? Oui, kombo na oyo nani ozobenga wapi? Et puis question na yozani. Ozobenga biso wapi? Ok, mon major, bienvenue. Mon major azoka yo. Oui, nalobi boy. Mon major, donc le veut à supporter mieux se trouve là, sauf les insultes. Parce que problème ezate yaza soda yo kama gamunyo sotu kofinga nde mabe donc poser mutuna na
Voilà. Attire un peu sa population en fait temps Asbel Ayaki. Population ça, population a combattu na suka Mobutu pouvoir il a dit a bien été Marabulaki a bien été. Ils ont des bango armende mutu basala ki ba lembisa ki ba combattu faible. Ya ngo muza kota. Attire un peu sa population ni faute côté on a plus soulèvement populaire en haut et il y a le bana soulèvement populaire. Na mboka en tout cas moi je ne crois pas qu'il y ait Simba. Hein? Il faut que tu kaka. Je sais bien qu'il est difficile, mais il y a Alain Barabouda, le cas de quand on a mis pour la base vidéo, la base vidéo, les bases bayo, kana bango basoda ya kala, on a basa ebele awa poto awa, bayo kana, comme ça, ça la moi ego simba la yango ba coopérer kaka na ba mindelo awa, peut-être bango ba arme ba kota. En plus de cela, après sa solution, moi, est très clair. Hein? Est-ce que kuza mutu kuza président oyo aza déjà na mbongo ou bien oyo aza na mbongo ti what is avantage? Moi je crois qu'il est kuza président oyo aza déjà na mbongo na ebenga zo avec critiquer Félix banini a éviter place na kimaka classe te ya to balala kanzala te mbongo neza bien pourquoi parce que ayiba te a salela nde population ebonga malamu. Moi je crois que c'est ça parce que Kabila takanambe ayaka na ba futi de la tradition de na 5 minutes c'est ça regarde je félicite comme ça même ça on a quelques minutes Kabila yaka ba yaka très pauvre ça c'est quoi c'est même le pouvoir vous savez donc on va que mutu ayebi lele ya nzalate kulala nzalate on les a raison je vous rappelle que même Kabila le père a bengana ba Tshisekedi ils ont aussi souffert a bengana bango bazonga na mboka na bango. Donc, mon major, après la vision prison, il est très clair, position naïe, solution naïe, les alliés, ni. Et pour ceux qui annulent à ta politicien, mon côté, pour avoir un beau cas, c'est bon. On dit maintenant, est-ce que on va regarder, on dit maintenant, pour un mot, par exemple, moi, contradiction, le bail qui n'a pas eu de texte, on soit là, on joue le rôle, il y a pouvoir. Mon cacao, UDPS, MSD, ça va tout, va l'élection. Moi, contradiction, est-ce que on a lié à la position où il y a UDPS, Bazali, n'a pouvoir en place, ou bien Bazali n'a pouvoir en place. Il y a une réponse quand il dit Bazali n'a pouvoir en place. Les Arabes qui congolais, qui quinoa plutôt, qui quinoiserie, je condamne aussi la chantage, il y a une peste, moi je condamne ça. Même l'union, on a pouvoir en tout cas, il y a pas et puis donc non major avec la solution où ils a bien s'il vous plaît à ça la discomonie pour ceux qui non landi bato mingi oyo batavana Mobutu bapesa discours penza ya malamu te sur famille Tshisekedi nayebi te lelo Tshisekedi asala bango pas de Tshisekedi peut-être parce que Tshisekedi à chaque fois donc côté na pouvoir wana ya Mobutu peut que vous ministre va donc charger batenu va donc boya kiloka Mobutu peut-être tikala bango aime mais ils ont aimé ils ont asa discours moko normal UDPS ninga le wana MLC est-ce que taïmu qui est moi à partir de la faillite wana banini donc baza batu oyo ils na ba sangana en tout cas pour dégager nani kana chewa na kanam en tout cas merci question na ngai donc après la position est très claire après ça solution là tout ça là ni pour la soulèvement populaire ceux qui pour la soulèvement populaire ameka pour convaincre biso tout ça là exactement ni. Merci beaucoup, César Ngadi. Ok, ouais, merci beaucoup, bienvenue. Donc, bienvenue au Gindenga Lobby. Na Bundes. Na Bundes. Mais tout le monde l'appelle au Yazobenga Bisson à Londres. Au Komara après Toka. Allô? Allô, bonjour, Mouta César Ngadi. Oui, bonjour. Pesa Kombo na yo et puis au Zobenga Bisson. Comment on a Gilles Vamondo, na Zobenga parti à Londres. Kombo nini? Na Zaka na Mutuna Mopona Mutuna na Mon Major. Oui, Mon Major azokayo. Mutuna ezali kaka boye. Biso tango tozalaki na mboka na biso Congo. Toye koyeba président Mobutu andai ko bataka mayele na ye na ba bere rouge ba telemi wa donc ba pinga o ya mboka.
mais lelo tozomona ke bamapinga na biso neti oyo Mobutu aloba neti akokosa biso ye tanke major ye tanke mapinga ya armée ayebi masolo ndenge esalamaka mpe ayebi azalaki nani kwa directeur de renseignement ya renseignement ayebi makambo ebele mpona nini eloko nini ezozanga bango mpo bakoka kosangana misato mine basala ata baaction oyo ekoki kosala ke bato wana bamona mpe ke bazokokufa mpe misiko tozomona ke bango bazokufa te epi basoda na biso bango nyonso oyo bazalaki na air face bazalaki na ntango ya Mobutu ondire bango nyonso balata maputa bavanda na bandako siko tozoyeba te bazalaki basoda ya solo to bazalaki kokosa biso na bateni bakolata motuna na ngai yango wana. Ok, merci beaucoup. Un appel na yo, topespe bato Allemagne à travers yo mbote mingi. Merci. Et na Londres. Na Londres. Mon major kimituna ezo kota donc mon major moni ke to yambara mingi ba civil donc dès ba moni yo ye to moni espoir na biso langage ko changer mon major il faut comprendre bango pe na féliciter mon major parce que émission oyo mon major ya téléphone ouvert ba to belé balinga kango te ba benga kango ndenge na lobby na la répondre na onde ko bienvenue en Allemagne que eza confusion te na lobaki bien que ceux qui na lobby que bazolia parce que bazozwa décision claire te na lobby c'est les deux grands partis politiques oyo ceux qui ba lobby mutu ayuki donc so ba lobby bato ba oyoka baza ko analyser politique ya mboka malamu te ou soit ba yebi politique te pour ceux qui kozwa pouvoir ezalaka na mawate pouvoir ezalaka na mawate. Donc il a qui signe pouvoir ceux qui bon il faut bon dans la position de force on a qui force na yo pour vaincre ce que ça la pour le peuple pour le lot César on a ndako na yo mutu moko ya boya zui mwana moko abomie ou bien zui mwana mo ça va le violer attends on a makasité au lukande ni no se défendre mais quand il se défend pas parce que bah que élection est ça le matin d'abord depuis deuxième mandat élection en 2012 Kabila il va pas se présenter parce que constitution ou ça la guerre va abanda qui manœuvre aboy ndeko organiser élection problème na ye aboy organiser élection sans que y a la candidat bango tout na majorité bayebi bango tout na opposition bayebi soki balobaki Kabila za la candidat pour passer ndenga lingaka sa bani mbele élection c'est ça les makala. C'est sous la pression de la communauté internationale nandenge zalinde babine kozala candidate esatiki azotikate parce que jusque là andimi nante to yebi nante oyekoya mais ayebi ke biso ba congolais tolingi ete ayebi ke na niveau asa comme président ya mboka na biso lelo soki atiki présidence eloko nini ko couvrir soki biso moko ba congolais to bengani na makasi c'est ça mais eza confusion ta na bi que ces deux parties là soki ba sala ki pona peuple merci balongola to mona ki Jean-Pierre Mukola bimaki ba to ba sepelengi na kisasa soki abila bango ba lobika bobo vanda wana bo telemo wana ezate mutu moko alobaki likambo ya kolia oui mais il faut ba sacrifice soki to se sacrifier te ndenge na zoloba que to sala conférence soki to bi conférence na biso ko za 2 semaines ba o ba kolinga to kotika ba misala faut bokende bo luka solution pour la Congo mais si on le fait pas ndeko ya uti ko tuna ngali kambo ya to sangana omoni mboka na biso eloko ebomaka biso lisusu motema mabe omoni ndenge na yawa nga politicien moko ayebisa nga bi tant to komi na poto sika ya ba 10 ans c'est capable ça bi so to bito récupérer tozonga mboka to préparer makambu tozwa ba militaire ko bazala age ya major Vundwa parce que ba oyo boso bazala mais soki na sa likambo awa lelo age on peut que si 10 ans après 20 ans après mais comment na mutu oyo colonel moko azalaka azana 70 ans akomi ko kende ko tonga major Vundwa mais bon ba biso to rassembler bato ndenge ni po so to bito rassembler yepe abengisi bato kuna bokende sika major Vundwa ezata oui na mona ki ngontongo bosangana ki ba misusu bazali d'accord na bino te donc bango pe balinga ikosangana eza point moko makasi Vundwa na hotel matenga mo rave no sauver Congo naza nani
Bah, tokozongela pe likambo wana ya organisation na bino. Tolongola nani moto aza na téléphone. Mabe oyo eza na politique ekoti tina armée. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Kombo nani obengi biso wapi? On avait mis à partir il y a Torsi, José Asenga. Ok, donc pesa biso mutuna na. Comment on Ah, a merci. D'abord, respect mon major. Mon major ayoki kombo bien te, alobi nani? José Asenga. José Asenga. Ouais, Loba. Major Zoka. Voilà. Mon major, ayoki yo, nalandi yo, mais ndeko oyo ya Allemagne, je pense, alobaki eloko moko ezali quand même important. Omoni biso ba Congolais toli batu ya ba discours. Tolingi toujours discours. A poser une question moko ezali aussi simple que simple. Ali poser eloko tozanga kateli position, avec une position na yo au lieu de discours ezali nini. Ndeko ya Londres alobi makambo ya Tshisekedi. Et Batamobutu balinga Tshisekedi te ainsi de suite. Nga militaire que naza civil. Nanga ni pour Mobutu, ni pour Kabila, ni pour Tshisekedi, ni pour rien. Mais naza au moins réaliste. Tshisekedi, même je parle de père, hein, papa Tshisekedi. Tshisekedi le papa, Azalaki politicien, un très bon politicien. Malheureusement, Azalaki politicien, Azalaki politicien, il y a l'Ibumunaye. Quand on voit toujours que Tshisekedi, Azalaki opposant Mobutu pendant 32 ans, c'est de la fouteuse. Tshisekedi, Azalaki opposant à Mobutu. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est Azali, na mukolo ya lelo. Tozali na Kabila Oyo, aboyi na mutema moko, kotika poste ya président. Acha mutu na ye sagari quoi que ce soit. Non. Biso eloko tokoki kosala. On a les questions na retourne na mon major. Mon major. Nazolanda. Bino ba soldat. Parce que major, on va quand même officier supérieur, c'est pas n'importe qui. Oui. Bon. Bino ba soldat, ba major, ba officier supérieur, il y a Faza. Nazolanda ya voilà, je suis aussi Yasigo FARDC yakala ezaki phase. Voilà. Mon major aza phase, aza FARDC. Voilà. Et là ba soldat o ya FARDC ba soldat ya 1 franc 50. Et les ba soldat o ya Faza, nazali na souvenir que la soldat et surtout ba officier supérieur ya Faza bazalaki très bien formé et bien entraîné. Quand on a une question, c'est comme mon major, avec tout le respect que je vous dois, pour l'andi n'andenge ya biso ba civil to kokite. Politique, mutalobi que ba biso ba koza ba politicien te ba zolia mbongo ba osala boye. C'est vrai comme c'est faux. Mais bino ba soldat. Pourquoi beaucoup ko sangana te ensemble? Boluka. Ndenge ba biso asala ka bon to lukimo donateur moko boye. Ceux qui vont dans l'ensemble, c'est le Congo, le na Congo. Bino ba soldat, c'est le lukimo to. Nazuka exemple bête. Bozu muto kwa Katumbi azana mbongo na ye. Biso bino ba soldat, au sangane fika moko, ye a fournir bino moyens nécessaires pour que ne passe que Kabila kolongwa na alléluia amen te. Akolongwa na minduki. Mais ceux qui viennent des soldats, vous avez un parce que vous avez un parce que Bongayo, il y a Tshisekedi, il y a Idebez, ils ont plus de soldats. Est-ce que Bino Mokomogo vous sanganate, Boluka, Batu, eux, vous avez un moyen, un mongo tel que Moïse, Katumbi, a fait Bino quelque chose, a fourni des armes pour libérer Mokawana. Parce que l'élection, parce que la élection na Moka Oyo ezali libre. Moka wana ezali liberté. Moka wana ezali sous domination ya ba étranger ba Rwandais, Ougandais et consorts. Donc beaucoup ça l'élection na Moka moko ya ndengona te et kosimbaka jamais. Bino ba soldat, mon major.
est-ce que bokoki kosala bosangana te boluka mbongo boluka mindoki bokende kuna bokende kolakisa bato kifaza oyo ya bino oyo bakumisa bino na mobutu combien de fois? Oui, merci. Merci. Ok, Ndeko. ça va, zo répondre. Ok, Merci. merci. Ndeko. Bon, tout ni question na yo. Tu ni question mo Ouais, kitoko. ya malamu. Mon major de tout longola na bato na ba téléphone passer Mais téléphone et tout. To ko kate to longola so te bloqué. Bazela nano. Allô. Répondre comme ça mususu atuni. Ouais. Même mutuna. Et koya bon. Boza donc au moni tozo zwa motuna na yo après bozeli oyoki réponse. OK? Ok. Oyo zobenga biso wapi? Yo zana no zobenga biso wapi? Ouais, Zanzambo Junior, nazobenga bino na France. Loba motuna na yo après ba répondre yo. Oui, nazoko déjà kana yebi bien major Njambo. fundwa parce ya oyeba ngasutile ki mikolo bele. Nakotuna ye mwa motuna moko. Nalingi na yeba basangana kana Belgique, soki mémoire nanga trahir ngate ya au moins 10 ans bilo moka ndengwana. Basangana ki bango nyoso ba généraux nyoso. Baramoto, bavundo, personnel, nakasa kufa na yebisu te. Mais eloko nini oye pasaki ke bango bapanza na ndenge wana parce que basanganaki bien po basala eloko moko mpona kolongola rwande wana aza na mboka na biso. Mais du coup eloko moko basalaki bapanzani misusu bakomi na Kinshasa babaramoto bakenda kote Équateur soit déjà bazosala mouvement moko boye bazwi bana Équateur batie bango bambiscade bakufi nalingi nayeba nanu eloko nini epasa parce que ye azalaki sur place wana na pesi zokiseli bino maloba. Ok, merci. Donc, yoka réponse na yo. Mon major, na moni pe Gwemani kuna Silva Gwemani na Côte d'Ivoire à côté. A PCP Mbote. Donc, to répondre na to zo ba téléphone. Ok, donc to zo ba téléphone te. Donc, mon major répondre na po na moni téléphone ezo tokawa. Sinon te bo zo ba réponse te. Azongo ki lisusu ah. Mais la répondre sikawa to question oyo nazalaki nango ya ndeko José Asenga oyo azoloba na biso ke tosangana toluka Katumbi soki omoni ndeko na ngai mutu na mutu ayebaka musala na ye technique. Je crois que mbongo Katumbi aza nango lelo même c'est Katumbi alobi abunda bitumba akokoka te. D'abord, les appels à biso basoda teke biso ndeto ke dekoluka ye poto yebi moyen donc bongo donc bundisa bitumba te. Et puis bitumba ezalaka omoni ba grande puissance ndenge na lobai ke na zozonga na bandeli lokwa na silisaki exposé na ngate ba grande puissance il faut bandima Katumbi ko bandane lelo donc so ba grande puissance bandimité aussi France et États-Unis aboyi alobi botika bitumba na bokokoka te bake bakoteli Kabila bokosala na bino eloko te toza basoda bien sûr bolobaki eloko moko bien mikolo oyo nasololaki na mokonzi moko général moko ya Angola bi mais les gens sont bozalaki formés omoni tozalaki formés bozoloba likambo eleki ya 20 ans 30 ans j'avais quel âge na moni photo na wana tuti na banda no j'avais 32 ans major et j'avais une action na yebi ndenge ya kosala ndenge mususu. Donc moi major yo komaki major na 32 ans. 32 ans. Ah jeune hein. Eh oui. 32 ans et demi na botama na décembre ordonnance ezalaki na juillet 94. Bon, non, c'est jeune te mais âge moyen ya ba officier ya normal. Njoto makasi tout ça. Biso ba armée soko tali na France au moins âge c'est le même âge na ba armée na ba. Et puis de deux ko former et loko ezalaka pasi ko former ba officier. Pour se réduire 10 officiers. Par contre, former une division. Mais vous formez un officier, ou bien 20 officiers, il faut 3 ans à 5 ans ou 6 ans. 10 officiers, il faut 3 à 4 ans. Non, ça, il ne faut pas former officier. Officier va former une année. Ok. Mon major, mon téléphone, tu as un téléphone, les autres cas. Tu as bien ça. Mais, pour soda bunda na zongi sous na politique il faut makoki bozolo bato bunda tango na lobi munde ko ya lobi José Asenga lobi to zo Katumbi oyebi lisasi moko e kontaka ko ekutaka combien $1.50 mais mon major Katumbi azana mbongo tisiko soda moko pour s'engager par jour oui il faut azala na 9 chargeurs ya 30 munitions
Au sali 9 fois 30. Combien? Fois combien de dollars? Il faut que tous les jours. Et puis, qu'on lit à Soda dans la Bitumba. Et puis, tu as des officiers. Le bien, tu as officiers. Pour autres, ce sont les officiers. Tu as une troupe. Tu as formé une troupe à Mwapi. Pour te bandana la Bitumba. Tu as kende. La rébellion, ils ont salema. Na tango akala. Tu as que tango ezalaki yo mutu moko atomboki rébellion na mboka te. Lelo comme difficile na communauté internationale. Balinga so bitumba te. Et surtout mboka lokola biso lokola ba yebiki terrain na bango eza kuna. Soko ke bitumba contre Kabila, monde mumba ko attaquer na bandaki na likambo wana. Et puis mboka nini ko pesa bino arrière base po bokota. Lelo ba président tout bazanzinga zinga mutomto ba telebonga na ye. Kabila pas corrompre belé na kati bazolia. Mais mon major, solution exacte donc Kabila Vanda, de solution exacte. Solution militaire na lobaki to longola yango. Ah, bon siko rébellion solution donc militaire le soulèvement populaire ba civil. Soda oyo bazal na troupe na Kinshasa. Basali troupe, mais solution militaire est cause à une opération. Mais une opération il faut les gros moyens. Vous utilisez banda, vous savez le comment vous frappez vos zongi. Voilà, vous allez la télévision. Mon major téléphone les autres tomboka. Nazana deux personnes là. J'ai tout le monde là, on peut pas monter. Mais c'est aussi ça veut dire. J'ai tout le monde là. Oui. Ouais. Bon ça banga donc zala noki mutuna na soko opposé. Au lait mususu va répondre en côté na répondre après. Lo bamba. Malgré mon majeur nano à répondre au thème, c'est la yeka mituna wana makamayele na tuna kina makamususu. Donc c'est que le majeur aza koloba pona ko comprendre bien. Elingi koloba te, soki Kabila aza kozala kaka wana, il a dit que communauté internationale oyo ndenga lobaki, ndenga aza ko expliquer ngana décortiquer, balingi kaka azala wana. Donc, en face na bango baza komona rien, moto azali te. Pona bango Kabila doit demeurer là. Na kanisi to se comprendre ou à se justifier. Biloko mingi mo major aza koloba, to sito yoka yango, bato balekaka, balobaka yango et mo major na comprendre ngana fanaka na mbanza ngungu. Papa leki na nga ki premier lieutenant Manzeza na escadron blindé. Na yebi ba mapinga tolaki na colline A na sima ya général Somao. Na mona bagera 6 jours ndenge ezalaka no a 8 jours ndenge kendaki na kuipe ko bete la histoire na ba colonel la yebaki. Mais ce qui est et kati mutu. Allô. Tira longo mutu. Allô. Mon major, yo répondre parce que sinon tu es s'en sortir, tu n'as pas téléphone. On a si ça likambo. Ozala, au moni azolo balikambo il est 40 ans, 50 ans na lobaki yango. L'armée ezala ki ndenge mususu. La guerre à 6 jours, la guerre à 80 jours, la guerre à Moba. Ezala ki tozana mboka. C'est l'armée nationale qui combat. Hein? C'est l'armée nationale qui combattait pour défendre mboka na biso. Or, le lot toza libanda. Ne quittez pas. Ce qui est pays est comme agression contre un État. Tu comme un rebelle. Mais un rebelle. Allô? Bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Sharon de l'agence Alice à Gare de Lyon. Je vous appelle. Vous êtes sur là, on est. Là, c'est autre chose. Ouais. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui. Ouais, maître. Oui, maître, aux ongles sous le bas. À quoi vous répondre à ma question? La moni totali, là, il là. Mon major. Mon major, aya vraiment likambo ya motuya. Oui. Maître Coréen, nazoka. Yo, landa biso na téléphone, ko landa biso na internet te. Maître. Landa biso na téléphone, na internet te. Décalage ezali. Yo kiti ça internet na voix. Na lobi boya. Oui.
moi major tobandaki mo dans le kamo motu ya la biso vraiment lelo ke voilà pour ngai décision na nango ezali boye mais jusqu'à depuis tobandaki na ba question ba nyonso na mo tourner na tourner rond mais non mais mon major a lobby ki makamususu ba lobaka na télévision te ya za soldat lobby ndenge lobaki ndenge wana te moni teke magamu nyonso akoloba te Papa César. Oui. Continue dans la raison, c'est vrai, dans la raison. Ok, ça va. Yoka, si c'est la question. Oui. Papa César, tu dois comprendre que Moutouko Moïse Katumbi. Bino Mouna Moïse Katumbi, ça n'a au juste. Pour les personnes qui ne vont pas contacter Moïse Katumbi, après ça va Mbongo, Basso Mandouki, pour la Kanambe. Mais Kanambe, Moïse Katumbi, Katumbi. Katumbi, il reste Kanambe. Tout le monde commence à se battre. Il y a un peuple qui doit comprendre jamais sur tout ça, il va débat la biso, tout ça va macabra biso, vous contre Moïse Katumbi wana te, vous ça va mon panzi. Parce que moi si on a dans Rwanda, est-ce que Moïse Katumbi a connu Papa César ou bien connu mon major? Moi si na kolega, moi si na ye, ou bien mon major pour le moi si na ye. Jamais. Basa batu mo batu nyonso na foto solo la boye tout konta ko makambo Moïse Katumbi ta manduki te asala bote biso na biso za la poto wa to sala ka to matongo il s'agit que d'autres mais 1 euro. Ouais, c'est ça, c'est ça. Combien? En tout cas, maître, vous avez raison. Surtout, tu as 1 euro, to bimsani. Ok, maître, yoka ba réponse na. Merci, maître. Alobaki oui. Bon, omoni soki olobili kamba Katumbi muto biso ba congolais to sala ka mingi na sentiment. To tika sentiment. Ngatango na lobili kambo ya opposition, je crois na lobby en côté na sentiment. Nazo condamné bango, ce n'est pas que je suis contre Tshisekedi, contre Jean-Pierre. Jean-Pierre Bemba c'est Alandeko. Ngale toza sous région beaucoup. Mais ce cas dans la politique à malamu te na kondimata lelo tozo luka intérêt ya Congo. Na kaisi biso tokola na tango que tribalisme et régionalisme ezalaki te. Tozali koluka tosala nini pona Congo. Tozo pesa ke totia mutema na ba politicien te, totia mutema na opposition te. Na kanisi butu bayeba bike na yenga na ya koloba ke non, toki to banda bitumba. Ba banda bitumba ndenge wana te, toki to banda rébellion. To banda rébellion pe ndenge wana te. Toko banda na yeb na lobia wa ke awa na poto boloba ka toza ba officier. Mais mon major espoir eza quand même, espoir eza ou espoir eko na la bino que sur le plan international espoir eko za la soute. Ah, ok. Plan militaire eza lelo na 0,1% que bo retire ngo na mboka oya biso. Ah, major mais to suka wapi? To suka wapi? Soda oyo bako tomboka eza ba soda oyo troupe oyo eza na Kinshasa sur place. Mais tango bozolo ba ke bato ba tomboka te bango peso ba bani ba vito zuma ndoki ba koboma biso parce que ba étranger ba leki. Tous les étrangers bazo surveiller mais to so sala ni. Ce sont biso toza liban. Toza liban toza minoritaire. So na bito za so bito bimisa awa officier toza to ko quand même pas une compagnie aba soda mais compagnie on a to okende toza ba officier parce que bato ba liban ndani boso pele. Troupe ezate to former ba troupe wapi voilà na ezoko tambala mo na mutuna ndeko atune makamba Katumbi. Si Katumbi aza Congolais alingi yende mutakoluka basoda biso basoda tokoluka ete parce que toyebi makoki na ete po biso tokoyebisa ifo tobunda ifo tosala tosala eloko nini tokosala ifo tosala soki ekoki te tokokende te soda po akende bitumba ifo ayebake bitumba na ke mpona gagner. Oui, allô soko oyebi mais bon, le bam d'amba, on va passer le téléphone, tu comme Ouaza Bangazoum. Loba. Soldat la politique et Simbakate. Tout le monde en Afrique, Nyoso. Ma soldat par le Barongo, touristique après 3 ans, touristique à 3 ans la transition. Après, ma dictateur, la politique, ma sous-souté. Donc, au marché du sous-souté, il faut une nouvelle classe politique là, transition sans Kabila et sans ces opposants-là. Ce qui parlent des militaires, Bakolinga, Bazala Nassime Labiso, ma peuple, nouvelle classe politique, Oya, pour que ma tambonne aux ala. Dans la politique, tout le monde partout, et ça comme la dictature, surtout pendant que Bassi Bali a peu. Bafanda pe na essence pe donc bazali pe ndenge mosusu te na basoda oyo bazali sur place donc voilà.
Ok, d'accord. Ok, merci mais beaucoup. akosala te motuna ya liwa moro mayele ayebisa biso. Ok, ça va, merci. Namoni donc téléphone totika on a beau mais bazo insister pe liwa mayele yoza muta renseignement ko bossa na pete o epsa biso. Tango mayele akufi nazalaki na Matadi, nazalaki commandant ville ya Matadi. Mais ozalaki na mapinga oyebaki yango lokola bino. Ah. Oyo boyokaki ke akufi toyokaki ke babomiye na Kanchati. Mais bolo bakena yebisa bino mutu abomiye. Kombo ya mutu wana eyebani te na koyeba yango ndenge nini. Okay. Mutu biso les formations na zanango. Akendaki na Kanchati. Na butu akoti po asala causerie morale. Akutaki bato bazalaki te, bakonzi bazalaki te. Alinga rassemblé, il y a un général qui est là. Bakutaki basolo ina général. Général. Et puis il paraîtrait que le général lui avait dit, mon général au côté on a pourquoi ko sabuto ero ko sala nini. Ah wa ko sala nini. Makambo eza ya kobeba. Le général Mayele alobi na nyeso la basoda ba bazalaki wana ba rassembler basoda basolo ina. Tango silisi na mulili soda moko abime mo général lokola likambo ekomi boye yo ubomaki biso na pillage mais oyo ekoya lobi na ntongo yo kozala responsable lokola ozali nini toyebi ndenge akozala te ya tourne atuni nani atuni motuna wana babeti lisasi place na suki ya mwana. Ah, d'accord. Ok. Est-ce que c'est vrai que le général Mayele abandai ko pesa ba information na ba na koki koyeba yango koki koyebisa bino yango te. Ok. Mais bitumba to yaki boyeba ke ezalaki bitumba to bundaki na ba grande puissance. Balobi que général Mayele mutando pesa information na musée et puis tango ekomi na rapport Mobutu atalié alobi na yope Mobutu aleli donc ke do ba kite mutu yo so ayoka yango Mayele donc akomaki très mais balobi que ye mutu a sauvaki ben de sang na Kisasa. Bon, on ne sait pas soki omoni liwa soki lobeya pour éviter ngote ko yakaka. Même soki atikalaki ndenge balobako no alingana Kabila entre na Kabila moko alingaka leka moninga. Tout à fait. Donc l'aime souillé mutalingoko baluke la Kabila akoma présent. C'est l'erreur où on a coupé saka bato bazali na commandement tango wana ils avaient les moyens et ba stopper bitumba wana quelle que soit ba indifférence na bango. Ndenge comment ndenge wana donc il pouvait la seule erreur au susu na koloba le général Mayele à Salaki en tant que militaire et chef d'état-major armé et puis ministre de la défense. Tant au maréchal à Longwaki Abimiaki, il a fallu à Sololana Basoda. Même maintenant radio a informé Basoda situation ya mboka. Soki aloba ki abimi, alobi ke ngai to convaincre le maréchal à Kegbado mboka etikali tukuzali susu na eloko kosala te alors biso basoda to swala déterminé ennemi abunda te to telema ale ye moko organiser makambu po to négocier na bato bazoya. Mais ye azalaki na côté wana ya Kabila do ya wana moya sala ngo ezate to yo lobi ki fala sala ndenge wana. En tant qu'officier, le seul erreur il n'a pas parlé à l'armée. Donc parce que azalaki na côté wana. Donc ba tiki biso kaka ndenge wana. Ok. Sans chef, sans décision. Donc wana yo zalaki wabo yo zalaki na base kuna. Zalaki na base ayi. Na base ayi. Mais le seul le Kambo na kolo baké erreur militaire o ya salaki yango wana. Ok. Donc na Nigeria. Vous avez été abandonné. Oui, na mona kala Nigeria président Sami Abacha akufi le chef d'état-major azako annoncé liwana ye azu pouvoir mbala moko. Le maréchal était parti. Pourquoi ye akokai ko lobate ou bien to vanda o lingage ya eya. C'est ça. Ça c'est erreur en tant que militaire. Pour vite des alakate na musala soda, vite des alakate na mboka. Maréchal a kena ba 10h, soit 11h, tire ya kufi na ba 2h, 3h du matin. Sans dire un mot na troupe. Donc cela prouve que azalaki na bango. Ça je ne sais pas. Na ko affirmer en hôtel. OK. Na ko affirmer en hôtel, na ko ndimate.
mais nayebi siki oka erreur oyo ekosalema te na mosala soda. Mais donc lié ayebi musala soda donc erreur wana soki esalamaki donc mais soki erreur wana ekoki kosalama te donc soki asalaki yango ezalaki na likambo pourkoi asalaki yango te. Ah ok na belinga aza un grand chef oyo lelo na bagénéraux tozotanga c'est parmi les oyo bakoki kozala nous avons regretté. Mais neti tozolobela mon major avec mes respects ndenge tozolobela makambo bagénéraux généraux na bino général na bino baramoto yesu azonga kuna azonga lelo tozoloba azonga na mboka kuna donc yo koki kolobani yo omoni mon major c'est qui c'est parce que yo oza mutani mais ye général na bino azonga d'abord azongi eza vie na ye personnel. Donc ye moko amonaki ke azongi yo osepela na bozongi na yo nakoki kosepela te d'accord asalela bato mpe te ok nazalaki na ye mingi navandi na ye mingi bon décision na ya kozonga ayebisaki mutu te atunaki mpe mutu te à plusieurs fois abandaki kolinga azonga personnellement nazoyebisa ye kozonga te okoki mpe kozonga te donc bando kozala na ye mingi tovandi ne mingi na poto nasalaka na cabinet na ye ntango tozalaki nazali directeur ya renseignement ayebi nga bien nayebi bien barelation eza malamu lemso akokaki kozonga na ye mpe vi awa te eza kokoka te d'abord azongaka mpo na matanga ya mama na ye ok la raison principale oyo nayebi azongi mais bakombata mosusu bazalaka bamatanga elekaka na bamboka bazongaka te eza ye question na ye moto akoki korépondre ok efalinga na tuna yo mo major efalinga na tuna pas kochanger décision na ye tout à fait mais ngai nazalaki d'accord te na bato na proche na ye mpe bazalaki d'accord te mais avi décision na ye azwaki azonga mais yo sikoyo mo major na yo ndenge ozalaka awa olingaka kozonga te yo vanda wa mais contact na yo na bato bazalaka kuna ezalaka nde ozalaka na bato kuna bosolaka na bango tozala baninga tokoboya kosola te sauf que misusu ebele soki olingi osola na yo non moyen sola na eza te eza teke nalingaka kozonga te nazongaki na 2006 na 2006 ça fait 12 ans Kabila ainvitaki biso personnellement nazalaki tokendaki yo okendaki kuna nakendaki ayambi biso mais ndenge balobaka kaka mais jo nakanisi s'il y a des gens oyo naboyaki kotikala na répondre na bademande na ye ngai moto nazongaki liboso asengaki bino nini major eseleka nango d'abord c'était avant les élections ye mpo na ye asalaki neti propagande bamonake azongisi ba ex phase tokendaki oui ngai général eluki major mampuya capitaine kumu après na général mvumbo ayambi bino ayambaki biso mokolo azoyamba biso bo biso tovoyageaki tokomaki d'abord général eluki ngai major mampuya na capitaine kumu. Le jour où azoyamba biso c'était un jeudi eza mokolo général mvumbo azoya ye alobaki ke bozonga boya kosala topesi ye bacondition topesi ye makambo mosusu mais bacondition ezalaki nini mon major afali biso moko te mais eza secret militaire bacondition nini ata moko ye alobaki alingi teke basoda oyo baza formé bavanda na poto bazala boye te mais tosali batravail yango nalobi ke koyokana te tozalaka entre biso koyokana te il y a eu beaucoup de choses ngai personnellement nazongaki avant nazongi ngai na mapuya tozongaki eza fali bato batikala mpo balandela makambo oyo tosololaki ye kozonga ntango nazongaki après nabi bon j'ai une autorisation ya kozonga nazonga na mboka na mpe mama moke namoni appel moko eyelinga na telefone di major tu es où nayoki moto abengaka ye mokonzi azalaki pembeni na ye tu es où, tu peux venir chez moi? Ah oui, j'accueille bien la pas moutouna. Oh non. Nabino tuboye. Mon konzatali CV na yo, aponi yo sala na ye pour remplacer nga quelque part OK. Bon, dans mon agent louche, je me suis posé une question, mais pourquoi seulement moi? J'ai demandé à 2 personnes, il y a famille, n'a pas qui officier, mon compte politique. Même question, mais pourquoi seulement toi? On n'était que 3 officiers sur les gars, ça major bangaki donc soda bangaki il faut la garantie. Ouais. Bon, tozaki 3.
Il me Bah, dit, Ponika, yo ndeto nommé au général, bah, monsieur Sobatika. On était trois, pourquoi on fait ça tous les trois? Si on fait ça tous les trois, j'allais comprendre que non. Après, c'est tout. Et que tout le monde ça. Ah, mais ça, mais ce qu'on a vu dans yo. Pourquoi seulement moi? Je vais en personne. Nous avons vu là, officiel renseignement, il faut dire pourquoi. Après, ça a posé le problème. Ça a créé confusion dans le groupe de Tozalaki na bango, même les Baningo Tozalaki na bango. Là, on a songi, on a que c'était pas normal. Ok, mon major, toza na minute etikali susu ebelete, toza na moins de 5 minutes. Mon major, t'as la question, mon question, on va répondre après tout conclure. Il est satisfait. Ouais, so aza satisfait te to so ka zongi. Na senga parce que so ki gwanda senga ka. Ba lobi pe mon major na katote. D'autant on a yambio na ti sport ba to ba lobi ba bengi ngai encore 5 minutes ba tali ba lobi non mutu ozo yambaye eza bango mutu ba boma pe mboka. Donc ye ayo loba nini ye ka so toko limbisa eza penza ke abomela biso mutu wana kuna. Ndenge ba lobi siko wana. Nazalaki na responsabilité oyo ya numéro 1 na kati ya mboka te. Na kobuma mboka ndenge nini babi garde civile donc zalaki matata non garde civile ezosala mosala nango normalement comme police nyonso ya mokili police ezali ndenge ezali mobulu soki eza na mboka akei kopekisa kokengela mboka kobatela bato mais omoni nalobaki ke tozalaki na armée moko la plus disciplinée du monde bacondition oyo tovandaka nango mbele ba dégâts ezalaka ebele parce que biso congolais azalaka ndenge nini akutani na BCRS moko akangi aboto eloko abe baza ba BCRS nyonso basala yango te akuta na garde civile moko ayibe eloko ya mutu abi non bayibaki eloko ya mutu boye parce que babotolinga biloko bato nyonso baza nango te mais biso bato tokomande basoda soki oza na compagnie moko eke deux soda basali gaffe eza compagnie mobimba te combien de fois tomona na France ya bapolisier basala babavie na que des orfèvres là ba ibaka 50 kilos yani est-ce moment là ba gendarme français na Côte d'Ivoire en 2002 ba buka banki ba kota ba gendarme français ba liaka 3 fois ba futaka bango bien ba zo ba frais d'émission mais ba ibaki or pas na biso il fallait battre d'abord conditions soldats zalaki nango na oya zalaki ko ça ouais mon major to longola muto ka oui Apacha, te tokomi bien na sika. Nalandi eyano na yo oyo lobi mpona général Mayele otuni soki nali satisfait. Na félicité yo kaka po olobi au moins moke l'essentiel oyebi olingi koloba te c'est très bien merci mais motuna na ngai ya suka toyebi te soki azwata tokomi na suka ya politique totiala 5 minutes soldat mais faut tout conclure partout bobandaka na politique boyaka na dictature alors tolingi sokela okoma président ya république ozwa ekoma sous dictature kabila mpe oyaki kaka boye est-ce que ngala yebi sokela okoma président ya république mobutu mpe ayaki kaka solution afandi me nakosenga yo ozonga lisusu na poche koya oto milengele malamu mituna ebandeli ti suka nga na ali eprouve papa leki akufaki me nasala effort na ndenge mission nakoki kozanga te yango omoni nazali kokota voilà réflexion na ngai oyo nakoba donc transition sans Kabila sans les opposants, sans les militaires. Il faut s'organiser. Ok, mais ça pas Chabora, tous obligés, benza to kataya, benga biso na Hollande. Donc, mon major, to conclure, mais l'orokara, ils ont fait ça. Parce donc, tous en a solution, t'es de lobby, donc, parce que Pembeni. Il faut biso tous en a pour ça mission na biso tout ta conférence intercongolaise d'autobando sanga na biso na biso ya banani photo sanga na biso tout luka solution eza ya mutu moko te parce que bazo tuna nga mituna si c'est comme moi nga mutu ko s'engager pour na te bango ba profiter ba lobby mais mon major aza biso ba civil donc pardon nga la senga pardon je n'avais pas aucun na commandement te na likolo na sika décision comment je peux demander pardon
nasali mutu mabe te soki nga moko personnellement nasalaki mutu mabe alobi ke osalanga yo ozalaki na bio na renseignement na reconnaître mais sikoyo dopoto silisa donc yo olobi baopposant nyonso tu baza wana donc ntina moko tolandaka bango te bango nyonso tu baza na bango asala analyse na ye atala mpenza soki baza mpo basauve mboka ça fait 20 ans. Ok, donc tokomi na suka mon major so ko conclure message na yo ya fin émission. Merci ndeko César pour na ngonga oyo to passer na bandeko na yebi ke belé kati na bango ba intéressé kana makambo mboka. Tozala rappela ba misala ba obligation na mboka oyo boyebi ndenge za tango na kati musala na ye. Donc moi bani mais pour na mboka to ko se sacrifier toujours. Po to mona ki na linga nazala na question moko na tuna pe bandeko nyonso bazala na ba politicien bazala ke belé bazala ba parti politique na poto tozoyo ka bango lisusu te omoni congolais ndenge azali moko mona mutu azali awa nazala parti nazala poto na bandi boy ti lelo oyo banda le 16 soki le 31 na 2016 tozomona so batu te mais bazala batu na sima na bango alors il nous faut une conférence autre ça entre biso ba congolais mututu ezate que non parce que tezaka ba politique congolais yo surtout ozala koka ozala baba ozala PD to sangani soko yeko sangana to sangani to vandi to parler sur le Congo to une décision. Ok, mon major, nga pe na féliciter parce que ça la facilité émission ça téléphone ouvert on dit ma ki ango pour battre belé na invitaka wa so ba ki téléphone ezala ouvert parce que téléphone moni place zo 8 toza roye baté donc tozo yamba téléphone to yebi place 8 té mais en tout cas ngai na féliciter yo parce que naza na battu pe na ko tanga kombote so na yebsi bango ba ya au téléphone ezala tenga bino émission ezali téléphone ouvert ezali toza na mboka démocratie faut biso moto la ça exemple donc jenayo sepeli ya ko répondre à la question ya bouillé donc merci nayo totikali en contact donc yo yebi donc to bundela mboka tozali awa émission ezali po na ba patriote nyo surtout ya Congo na kanisi na remercier yo mingi merci mingi ndeko kubosa na tema kamba conférence tokotala tozosanga tozomeka mke tango ekokoka tokoyebisa yo tobanda kopanza po tokutana. Ok, problème ezali te. Tolingana katembalo yo tosangana tolingana ta tozaba ndeko ta tozaba mbanda me tovandi tosololi po la mboka. Ok, ceux qui tozo kanate d'autres na division ils ont profité na muto azali kuna o aza sous présidente o aza munguna o tokolongola ye nazo profiter peke après émission ngai bakoyamba batu awa o bazali ko organiser samedi o ekoya conférence moko ekozala awa na place Saint-Jean na Melun donc bokozwa ba éclaircissement nango et puis tokotie la bino yango na 5 minutes o ekozala lobby donc merci d'avoir suivi cette émission. Donc nous sommes arrivés à la fin. Donc nous allons nous retrouver samedi prochain pour un nouveau numéro. Donc restez connectés sur MNG Radio et sur la 99.7 FM. Bonne suite de programme avec la MNG Radio. Donc à samedi prochain. Avec Sepela TV, besoin que tu aies ma banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezala raté. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozala nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non et je te dis on va na ndako roka bilinga Sepela TV. Even